Hello, happy people. Merci na batali pe balandi à réflexion. Nganaza Rebecca aime les princes. Na ekosenga merci na komona bino lisusu lelo. Bozo mona bisote tozana congé, bana na ndaku ba activité. Yango to mona na mingi te mais merci beaucoup na présence à moko. Bref. Alors, na répondre na question il y a papa Fumu oya tunaki bit ya mwasi bien mobile na société ngana koloba de ma part pour naza mona mwasi toko zela ngambe moko elombe moko papa jeune garçon aya koloba oza de la part ya bana mibali ngana koloba contribution na biso na société ezandengeni bien importance na biso na société ezande na mokili eza d'abord liboso tozalaki kaka basi ya kosala bana basi ya plaisir à mobali moi si azawana il faut azaka na cuisine il faut ka ayeba boy il faut ka asala boy pour la nini plaisir nyonso ka ko sepelisa mobali ko sepelisa famille donc ye moko siko ya zanani allez comme nini et émancipation et ye epesa biso valeur et ye epesa biso un mot et ye je m'excuse et ye epesa biso participation o ezali ke na mokili participation na biso na mokili epesi biso toko kende classe epesi biso toko ko voter epesi biso toko ko sala musala toko ko loba momoko na miso batu bayoki epesi biso valeur wana ke mobali akoki ko sala nyonso mwasi pe epesi biso pe ke tozo ba salaire o ke mobali pe akoki ko zwa yangona tozaka na basi bilenge basi ya ba sorte belé mwasi alibala femme libre oya aza indépendante asalaka oyo ki aza kaka femme de la maison femme au foyer donc eza ba catégorie mais etindi esengi yo te osukaka wana po oza na droit na yo na oza na espace na yo ya ko contribuer na mokili na société na ba capacité na yo ezaka pona okende classe te hein oza na degré moko bonde omoni ke oh non siko na komi prête ya ko contribuer non ezaka bongo te eza oyo yebi oyo monaka oyo zali oyo yo lingi ozala salango omema un plus na société oza na voix oza très importante maman femme.